Nzambe loba sila linga mobali ya bato. Loba sila kota nganga. Loba sila succès na ye azwa ngo na molili. Mais soki sila azwa succès na ye ya ye moko. Soki sila azwa babakuku na nzela na ye moko. Soki bana basi o mibale oyo bami yebi ya pembe na ya mwindu ya makambu nyonso bolo ba contre kombo ya sila bino. Yo mwasi ya mwindo kenda na bureau mobali ya sila. Olingaka mobali ya sila eloko ekabola bino yango na bato bayeba te boyeba ngo lelo. Monde entier boyeba. De partout où vous êtes, je viens vous annoncer un message grave. Bato Maboke, celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Parce que nous on a tangi kombo mutute. Bato Maboke, réunion nyonso bofandaki avant-hier. Boyeba ke moko na bino kati na bino asepela na ngote. On a tout na matoi. Comment boko ke fan de la si la réunion? Comment boko ke no fan de la si la réunion? Et moi je m'étonne que na papa ya Sila qui est un président de Sila qui fit. Afandi na kati ya réunion mais c'est dommage. Déjà panzani partout que Sila bisalo azana zemi. Bande onanga isiko loka bombe zawana. Hein? Est-ce que loko soni pende zana so Sila bisalo azana zemi. Mais bofinga ba Sila bisalo. O Sila bisalo na âge na ye. Na âge Sila bisalo azana ngo commence azanga mwana. Azana mwana te bofinga kayena Belgique babota te kaka bino moko na internet aw. Siko tango Sila bisalo abundi ake poto abundi azui zemi. Siko mabe za pese loko esengo. So déjà ekomi déjà na YouTube ekomi na TikTok ekomi na internet mobimba. Alors c'est que yemo muta ebisaki bato aza star. Nga soki mutu azui zemi na yoki na matoi na ngai moko azui zemi. Gloria langa azwa kizema ebisaki mutu te. Abande ko sala ba émission chaque jour to eba écouter que Gloria za na zemi. Ti mukola kinda ko bota ba ki ko informer nga ke o Gloria azui zemi. Mbala moko na sala ki video, mbala moko na poster ezelo ko esengo. Ko bota ezelo ko esengo. Siko ya Sila bisalo les sous secrétaire sans repenser que Sila bisalo azui zemi. Mais photo sepela ezelo ko bomba te ezelo ko sonité. Bofinga ki Sila bisalo trop ki abota raté âge poussani a komi na ménopause âge poussani a robota te siko azui zemi. Il faut to sepela botika kotsa ba négativité que non oh ce qu'ils a publié bandoki non bandoki wapi. Oh. Donc voilà, on a une analyse pour nous féliciter Sila bisalo aza quand même star. Sila bisalo aza n'importe qui dans le monde à théâtre. Tant que tu vas finir qui est qui a zuzé mi car sika ba fingela qui est des sika nzamba yeko tombola ye. Aobota bien na kombo na esto souhaité kutabuta mapasa. Siko place ya ko kotisa ba sperme na vagin mwasi. Bande onanga bozana na ibisabino mwa muke. Mingi bon on a ngweza lokola sujet moko tabou. Et ça sujet tabou te? Oh, oyebi bato kome bazoluka bazemi. Mama soko za na mbongo na bato basi ebele boye bakate. Oza na ndako oza na mabota te. Il faut qu'on meka toza na mboka mundele. Il faut qu'on meka na bandenge nyonso tupo zemi ekota. Sila bisalo ndenge nga na zoyoka ke azana poto akendaki bakotisa ye ba sperme ya kokota. Eza nango mabete, eza moyen nyonso tozoluka pozo zemi. Ça coûte cher. Eza à partir ba 10 000 $, hein, biso na Canada, ils ont 5 000, 7, 8, 9, 10. Bah, vous êtes intéressé, so vous beti na Google, vous avez information ni on s'entouane. Bendenge batu bazolo ba kesi la bisalu, ba kotise ba sperme ya ko kotisa. Maman, il faut ça la fière nango. Bindele ba okela ngo soni te Céline Dion bana na ya bota wana. Ba kotisa ke ba baka ke ba sperme ya ko baka. Ils sont là sonité kaka biso botala na les news de Star nazolo ba parce que na posta ki on a les news de Star yo ka ba commentaire so peu plus de 2000 commentaires dans les news de Star batu bazo ke lango soni o eza tabou so ba ki ba sperme ya ko ba ke eza tabou mais non basi mususu pona ko sala rapport sexuel na mobali zemi ekota ya kokota baza na chance wana te zemi normalement kota ka mwasi na mobali bosali relation sexuelle zemi ekoti. Ce qu'on va tout musumu na bakaya ba couple mususu zemi ekote ezokota na moya bomote yango na bakendaka ba sperme ya mobali ba injectant on n'est pas à moi si ezaka zemi pareil zemi ya mobali na o pareil bande onanga toza na poto ke noyo ke lango soni
po bakotisa oyo basperme ya kokotisa parce que ozokanga zemi te ezoloka soni te. Miso kutu esimbaka te ekumisa nzambe kutu soki esimbi tolongola makambo ya batabu toza na bamatalité lokola ya bakoko ya kala epesanga kutu kanda makambo mosusu. Oh, il y a des choses. Venez, on va parler. La chaîne vidéo, on a baby. Pobi mo boyoka somo likam. Na ebité. Peut-être où ezo kende wapi. Est-ce que boza na posa ka batba kufa na ba conflit? Oh na obayoka na te. Est-ce que mamango réellement eza ya solo ki bafanda ki ba otonga sila? To ezaka ke non bolingi ko botisaka binemi koyinisa bato pa sila. Mutu mo na commentaire a komeninga oh maman bibiche yo fallait côté la sila yo zo condamner sila en tout cas na se désabonner la chaîne na yo ngana bise OK bye bye bonne chance ngana bingana sala sentiment te ngana sala sentiment te ngana zaka nga mutu te o mutu asila mutu belle vie o abakouk o famille bonne na zakutu mutu te bango nyonso ba star na biso na lobela bango bien ce qui s'agit na lobela belle vie na lobele kitoko si la kitoko irsi bango nyonso ba star na biso bango nyonso moi je suis au milieu du village bango nyonso tolinga bango ba sepelisaka biso po ata lelo bakabwani mais bazalaka together po soki lelo bazongani together le biso totika na soni gratuit na sala ngote tenga sala ngote sentiment na sala ngote sila soki lelo eza pona sila je vais parler bien de sila bisalo siko ngana na mituna siko pourquoi bango bafandela aka sila réunion tokinde yagola uti koloba sikoyo aussi la bisalo bafandele réunion baboma sila basala bona sila pourquoi bafandela aka sila réunion pourquoi parce que tomoni si la bisalo aye matanga te quelque part pe tout si batu libako batu mingi baloba que si la bisalo alinga koya matanga ya batu te to éviter elle a ses raisons ezate que soki si la bisalo aye nde ya janya la muki non te peut-être pasaki na occupation na ye peut-être zaki bis na makambo na ye et à cause après atindi contribution tout monde qui ya gabia azaki matanga si je me trompe pas ayaka na matanga te mais après quelques temps quelques jours plus tôt azaki na poto aye na matanga pona koya na matanga il faut yaka jour mona batute ako il lekata quelques jours après pona koya matanga pona ba niveau ba komi na ba rando bazana ngo wana kokutanisa ba fara wana keba iko créer pe mo elo mususu to mona ki Belleville yaki to mona ki ba Irsil Peshanga ba to ba uti poto en tout cas bango nyonso bazaki na kati to mona bango bazaki wana together. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ka bolingo kotsa ba conflit moko to yoki ba fanti ba tonga se siko pourquoi ba tonga rasila? Pourquoi mutu moko contre batu nyonso? Pourquoi? To za no ba réaliste. Peut-être que si la obino bozo kanisa wana ke non si la batu bazo tonga ye si la balingi peut-être pesa ngo bongo te. Botika pe ko yinisa si le pa batu. Te do bolingo boko tsila na ba rando moko boye ayebi mutu na makolo te. Po mutu mo so nga créer ka émission na ye nga créer bes na yoka kikuna bazo tonga sila na yoka kikuna bazo kanela sila esa ngo boye te. To matato kita sila Irsil Peshanga balia esika moko balala esika moko na basonya wana bafande esika moko badume esika moko oye kabola bango c'est la destinée. Il y a d'autres destinées il y a d'autres amis baza ba amis de la destinée te boko suka na bango na nzela ayo suki na nzela ale mutu na mutu asali chemin na ye nzamba rotindelo batu mususu oyo bako accompagner voyage na yo. C'est comme ça dans la vie. On n'est pas obligé de rester toute la vie together, les amis, non. Est-ce que mi auto tanga na bango ba classe l'école primaire ti le auto zana bango? Non, mais on a passé beaucoup de temps ensemble. Dans l'école primaire, école secondaire, dans l'université. On a eu des amis.
auto tanga na bango ba école primaire bien secondaire to komi tina université mais lelo peut-être comme à musika to komo pesa na mbote kana ba réseaux sociaux mais lelo peut-être to na ba mi mususu c'est ça dans la vie kokabwana irsil na sila est-ce que bon baza bato liboso kokabwana auto yoki la fille auti koloba que bakabwana po akenda kotala mobali ya moninga na bureau wato nto bani irsil abeti moninga mosinjo abetaki mosinjo ketele na bureau mais eza likambo ya nini te ezalaka nango pe ezalaka soki boza close ezalaka nango ote nga naza mwa bize kende kuna ezalaka nango te bokuta na tonton nani oyo bosolola comme ça oyo amusu eza napesi exemple lokwa yo na moto no boyokana te wana close no aza makasi te yo kende bosolola naye alobi nini bokokutana pe bosololi alobi boye yo oyo opesi message esalama pe esalamaka nayebi te soki ti lelo esalamaka na bani me nga nayebi ke esalama ezala bongo surtout ba jeune fille tobi comment ça fonctionne ko zapena mutu no boyoka na te tekeno bosola na eko tete ke ezulange loko eza et surtout soki on a confiance ya mutu wana ça se passe comme ça alors pourquoi quoi aggraver ma camp bonika ko yinisa batu bako ba rando bani surtout peut-être en réalité eza bongo pété en réalité eza bongo te biso bato sa musolo to tikana no ko yinisa batu ngana comprendre te donc on sait que mission na mobimba na bando finga par exemple belle vie pour na posi la talanga tenga sala ngote ah dans les vides kabwe c'est bon finga nga bo fingi ce que ko désabonner na yo pour nga na sala erreur wana ti na bandika ko finga nga sila dans les vides bo pour kaka na so ba view na bandika ko critiquer irsi non sala ngote pourquoi erba soana to bakabwana nga nazalaka erba ngo ba yeba na ba théâtre na bango ba banda ko kemba na ba théâtre na bango ba major zolozo to mona ndenge bazalaki bazaki together si la bona tabilamba ndenge moko na irsil pechanga nga nazalaka te mais lelo pona sala ba view ba mona il faut na saka abakuk non sala ngote na ko linga sila so moni film kitoko ya sila eleki mam sa che film kitoko soki belvia che na ki oui to sala bongo ezati ki tokama pe pa mutu moko po eza ba film mususu mona sila sali film peut-être film na pardon et beti na ngote mais na ke pa dina na te film kitoko mais na ke na sa free po na koloba nga na bakuk mais na ndaku na nga na tala dina na tala belle vie botika biso na ba semblant ko botika ba semblant batu wana ba yebana ba sala ba vie na bango miso to zalate donc yo moko ozo yina mutu koleka kolo mutu wana eza ko ngana l'autre la toyoka na raté siko yo tellement yo défendanga ozo yine kutu koleka ngamo ko kolo camarade et ça la raté s'il vous plaît bandeko s'il vous plaît si la wana pe botika ye ezaka bino mo pe bino pe ka ba défenseur ba ni bobe ba banani ba communicateur bien ba artiste na bino mo kande bolinga pe ba finga bango pe kaka na mona ki belle vie la fois passée à l'école lobby soki bolinginga famille bota soki bolinginga bolobelanga en bien botanga kombo ya bato mususu te bo finga te c'est ça to moni quand même ma finga est diminuée to moni quand même est diminuée c'est ça bo beta na rande na ba pièce ba théâtre bo sala ba innovation donc oko beta pièce mo bo kangi ata pendant une année to beta akali sur la pièce wana oya bino to salika film soki sili to bo sena tana idée za kina film apote nga na komisa kainga botika ba sentiment ko boza ba mama mikolo ba papa mikolo komisa na belle vie osa free komisa belle vie ana ba partie na positif azana bien na ye komisa belle vie a social asala ka film bien c'est tout mais ko komisa belle vie te na sima finga ka o finga mutu mususu po komisa non et ça bongote wana eko ça nous amène à rien ta si la tomoni mikolo elle est busy hein, avec son mari toki ki abali tomoni na ba vidéo que non abali elle est busy peut-être a rosa suna temps wana te akobana ko tourner nenga zaki na ona kala donc ta ko toka na ko saba tournage elle n'a pas ce temps
parce que asali déjà mon naye abali naye déjà malgré ti siko to mona ba vidéo va libala officiel to mona kayena mobali azolamba to moni ba bazo yambana mais jusque là non to moni photo te que non alibala officiel to mona ba musu ba Diana babala ba musu babala to mona na noté peut-être azali na discrète non to mona te mais elle n'aura pas le temps ndenge azaki na liboso si la liboso bato ba kotongi te ndenge ni vie a changé. So tali si la na bato génération na bato mususu bato babanda na ba vie gao ta ou comparer si la vie gao to comparer si la na bijou la reine aso évoluer na ndenge na ye si la paix aso évoluer na ndenge na mais so biota la siko ba bijou la reine obita la ba septième bagarre otala ba on a que non différence ezali siko mutu era mata level akoma keba aza amona que non mutu nyonso azane confiance te mutu nyonso akosala mabe ça fonctionne comme ça omona ke mutu akomi na keba na yo peut-être zaki amine omona ke oko changer ko tele eloko mabe yo mumba koma keba aosola no mais na motema keba baza bongo si la liyo komona na matanga te si la prends peu le temps matanga eza ya bato nyonso tu n'es pas obligé ke ozala kaka wana mais aza ndeko na okoko ya nde tomona ke oyaki na matanga ya gabi oyepe obwaki parce que ya jani bo tournaki pe na ye mais au biso toyoki ba comédien oyo bayaki bafandaki likita bazotonga si la bisalo na pape lombe selon la fin denga lobi na pape lombe aotonga sila siko baotonga sila ke nini po aye matanga te er bango baotonga sila bango wana basalaka mabe te to pourquoi ka batonga sila c'est que sila place na mabe ne baotonga ye to mekaka mpe oza juste nga ba sentiment nga na longola yango nga kutu soki ata otali nga devio naza kuna to eza important moi j'aime être vrai nga nalinga nazala vrai nalinga te ke non nazalaka motu moko boye nalobaka po babakuku basepela nanga nalobaka po babakuku batonda awa to nalobaka po famille bota batonda nga naza na posa bato nyonso soko olingi osabone soki po olingi te kaka yo nga nazalaka te o abakuku famille bota bato nani boye awa non nga bongo te bino nyonso boza awa soki s'agit jour wana to palola belle vie soki s'agit jour wana to palola sila to palola soki s'agit jour wana to kumisa ye na mamosa to sala ngo po biso to za ndenge moko te so na ke kuna oh babakuk chez na famille libota moi je ne suis pas comme ça alors bino ba communicateur botika ba sentiment wana bo yinisa bato dans le vide. Peut-être en réalité, belle vie ma bé oba lobela ke wana azane pe bongote. Soit pe si la ma bé oba baloba ke aza ma bé aza peut-être pe saka bongote. Mais tellement pour mutu nyonso ana ba défaut na ye. Mutu nyonso azana ma bé na ye na sa mokili. Mais comme ate ke le roi au monisi la okomo adorer le roi ensemble. Bon ba sentiment boy. Yo ba sentiment ngo za ya ba YouTube kaka pona ko gagner ba vie toni. Si la bisalu mutako simba yo belvina ba kumisaka nzambe adorer nzambe ko adora muto mokili pour na sentiment to okota prison pour na mutu moka ya mokili pour il faut okumisa ye yo mosala berebo est-ce que ba parents na bino okokota prison lokola parents no bon to ndeko na yo o leka na TV o kumisa mama na obongo obi ozo leka na TV ozo défendre bandeko no bongo. Mais mutu mususu ndeko no te bomonika na ba réseaux sociaux pour aza na succès bo diembe na succès wana bosa un peu na ndenge bien bosa te ke non ozo loba ke ba finga sila po bato belé ba yinda ke non te bato wana baza mabe o ba finga belle vie non kumisa nde ba œuvre belle vie azo sala to sila to moni film awa ezo leka na film mo na bosa ni kombo nango oui bo bana ko décortiquer film wana soko za communicateur asila. Dans l'épisode boy boni ko sata banda si la fongola chaîne na ye combien de films film ni cartonna na film ni so ba vu belé pourquoi si chaîne si la mikolo visibilité ça vraiment c'est qui est vrai c'est ça moi j'aime être vrai surtout ko désabonner pour na ba vérité pour na si la donc bye bye mais c'est la vérité. Bato bele bako mais si là c'est Kitty ba otala sous ba film était visibilité Kitty YouTube ça fonctionne comme ça le YouTube et fonctionnera bongo eza na air moko audience ekitaka po nini ba flèche ekiti bato ba na monde ya YouTube ba yebi
Donc visibilité et aux atteintes d'engezalaki bazu déjà wa que non les paniers circulent encore YouTube eza bon au monde tour ba pesti bazu panier et comme kota mutu mususu yo monde ba vieux na ezaka bon mais on après quelque temps ou ba flèche mati au monde ka yo ba vieux et belle eza bongo YouTube a muninga mututé et on se monde belle vie otala maté si la micro ba vieux eza moké eza na ngokutu yete oko sala ba film ça les soki ndenge nini soki robot na ebisa bi yo stop mikolo tozana nkuna kota dina na TV au monde dina na YouTube eza bongo. Donc c'est ça s'il vous plaît bandeko to aider bandeko na biso to na posa ba sila wana ba belvi wana nde ba telemisi mituboe na théâtre na biso congolais basa bato moko to luka ka te to kabola bango soki attaque non bango mo bayoka na bango te ba welela ndeka to tsikolo ba Ersil abeta muninga musinjo si réellement eza bon eza makamu na bango siko biso nde photo sa sko nini to sala net nini nde yazui abeti muninga ne musinjo to sala net nini est-ce que déjà tout le monde a si là à l'écran de télévision pour nous dire que Ersil abeta musinjo toyokate mais wana ba rumeur toyebete loro nini e kabola bango siko si la ndenga zawana est-ce que ya sala Ersil mabete bazana bon po baza bato baza mutu oko betela ngali solo ya sila na belle sila na Ersil pechanga ezaka bango mibale nde ba bi ba réalité na bango biso ba mususu na bato bazaka close na bango bo betaka masola mike oboye mais bango mibale ba mamba ba weleli au-delà de tout le monde qui sila bisala ko fela ki parents papa na ye tout le monde qui Ersil la ya ki muto za ki close na ya bande ko simena bando yo kanate siko yo mutabeta muninga musinjo siko na matanga papa na bango ayaki kosani na matanga wana ayaki kosala nini alors na bango mibale muto ko ba vérité ezaka bango mibale to encourageara les maltais to salara musalate que ofinga mutu moko boye po ozwa ba vieux ça n'aide pas donc o mema no masumu ya pamba à moins que ozala communicateur oyo ba futa mbongo le roi tomoni la fille de mère azara close na Belleville tomoni alobelaka ye quelque part ye na fin du mois vraiment salaire na ye wana akoloba nyonso mais Belleville yango pe ebisi bango que en tout cas na kombo nanga boloba kombo nanga en bien botanga kombo bato mususu c'est ça et l'autre zaki nango posa yango wana si la paix asala ke loko wana ayebisaka bato na en tout cas bo finga na kombo nanga te c'est ça tout le monde na Nigeria baza na Nigeria combien de chaînes biso to kansaka wa biso monde ba congolais bato nyonso ba chaîne botami lo wa mayebo bato nyonso ba saka ba film na Nigeria bato bataka biso to taka ba film na Nigeria surtout ba anglophone bango nyonso ba star nyonso ba fongola ba chaîne na ba koma ko produire ba film c'est comme ça monde évolue YouTube a pesi mutu nyonso opportunité ya ko créer loko oya lingi so za na poso ko ba millionnaire na YouTube ezaka yo na makanisi na yo kaka na savoir faire na yo eza lo wa ke non to na wenzete biso stote ka biloko mais ko qualité biloko ekeseni sko moto akota na wenza talibo aluki monte na somba o eza bongo ata na YouTube sala misala nde sala ke bato bandima yo botika ko diembela na succès ya ko finga ka bato po bozo ka visibilité wana chaîne na YouTube non ça banalise no bien soko kumisa Belleville kumisa na ndenga bien tomona ki bandeko ba uti poto polémique monsieur Batamaki wana ba uti poto tomoni bato ba uti poto apparemment bazaka close na bango bato a poto na so yebate soki baso banga nini ba banga batakini ba ochela bango poison ba comédien o tomoni ba Jérémy bana ba kwena bango dona matanga neza kika o ayebwe ba filmer zami en tout cas ya Jani wa mutu étoile donc mutu na mutu akota donc ce ka star moko akoti bo caméra landi en tout cas boza ba star te mais boza ba vedette la communauté congolaise star ba vedette na biso ya Congo ba star te pour star il faut ba yeba yo partout attends dans 20 pays 30 pays il faut ba yeba donc biso za biso na biso ba congolais to yebani to ze belé oui c'est une bonne chose mais bon ça le paix effort wana ko percer net au monde qui ça grâce Luzolo
grâce le coup de chapeau tout le monde qui na Nigeria a kangi photo na ba Nigérien o ba tourner pe na ba Hollywood. C'est une bonne chose. Alors le ba pe anglais, alors tourner pe en anglais. En tout cas, perce. Il faut vraiment percer. C'est vraiment une très bonne chose. Toi, on a pour ça acteur, le rôle, la grâce, l'ouzo, l'ouana. Bon, percer, bongo. C'est que non, bon, ça va théâtre. Pour le théâtre, on a idée moko. Tournage moko. Banda kuka moko. Et l'oko sika. Et ça, ça a vraiment été. Au monde, théâtre, moussou, caméra, image floue. Idée ma bé. Mais aussi, coché na YouTube. Et pourtant, na YouTube, oh, ce bâtiment, c'est ça, va théâtre. Ça, l'effort, il y a yo, et ça là, kitoko. Pour les bâtiments, et surtout si tu as des possibilités. Bon, peut-être, les gens, mon sous, alors ça, là, c'est long possibilité, naïe. Il y a d'autres personnes qui peuvent faire ça là, bon. Alors ça, c'est long possibilité, naïe. Mais ce qu'on a la possibilité, oui. Mais si tu as la possibilité, il y a aussi les locaux, que non, et ça différent, na bâtiment. Il faut que ça, là. Tout le monde a théâtre, boy. Au quotidien, et ça va être au monde, il y a une miniature, hein. Yo mon couteau au décourager couteau. Yo mon couteau au décourager couteau. Au décourager couteau. Nani moyen nini au cocu au décourager couteau moyen nini au côté là parce que au moins dans miniature ils ont déjà ma baie. Miniature ils ont déjà ma baie. Au côté quand on film au baillé. Au baillé. Mais à Nigeria, et ça un film même sur côté hôtel waouh. Donc yo mon hôtel était idée mais hôtel kaka décoration andako. Hôtel kaka la façon batu balati. Donc on sepela nango kaboy. On sepela nango kaboy. Il y a un autre tika ba nonsense. Donc comment qu'elle presque na souka et mission na biso. En tout cas, naoki Irsil ba bimisi songi o Irsil la bande ko tonga sila na matanga o Irsil makambande ko tonga entre bango ba secret bimi boyna boydon. C'est ça. Yango donc là où il y a beaucoup de gens surtout dans le domaine à Moussala boza ba collègues, il faut qu'on contrôle mon orni au fait la mahamni ozolo ba je peux dire. Parce que vous savez nganetinga na mi peut cette discipline. Là où il y a beaucoup de gens, oh bah loba neza beaucoup de na raconte ko loba masola ba te koti na salle que faut na se discipliner. So na téléphone na salle effort na za busy attends na téléphone. Je n'aime pas parler parce que place ba beaucoup de na raconte oh na matanga na fait timoro bo une occasion bozo betali solo. Ma place makambo ibimaka yango wana. Surtout au goma ke tala ya lobaki boy. O kunda lobaki boy. So koza na place à battre belé, évitez de trop parler. Irsi pécheur et wana bimi songi hein. Oh alobaki kuna batonga kuna peut-être pesaki nango bongote. Ako lobaka tellement ba obetali solo sila. Ako tchaka moi esili il est pas lobé tellement ba bi que non baza rando. Il y a ba artiste so comédien beau percer. To sepelinde to mona en tout cas ba bazo évoluer. Ba Bellevue wana to ko mona ba ok de poto up and down. Bazo kende ba nini ba Belgique dernièrement na moni kuta na Belgique États-Unis kolobate c'est une bonne chose parce que nini a travaillé ce qui est vrai pardon Bellevue a travaillé elle travaille chaque semaine au monde na film asika c'est une bonne chose na bato pe boya simana tout le monde ba travail et l'autre to za nango posa yango wana bato ba uti poto wana to moni action ba sali na moni 2 minutes, 11, Mike la Duchesse, bazo kende kotala ba maman, non ba kendake pas maman Alinga, bazo ke pas ba maman kala en tout cas, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une très bonne chose. Initiative wana eza bien. Bon ça la ngoka te, pour ba mona ke bo uti poto, bozo sala ka pour bo sepelisa batu, bo sala ba view, bo tcha ba chaîne na bino, mais bon ça la ngoka avec tout votre cœur. Parce que ba maman neti Alinga wana, ba ça ba 50 ans. Na ba groupe salongo ba wume na musala wana to biso to na ba bébé donc peut-être to botamité mais ba maman na ba bandi théâtre bon en tout cas bino pe bo sala nini bo soutenir bango et surtout bino ba to bo produire na ba chaîne na YouTube ba maman bon ba ça ba maman peut beaucoup soutenir ko soutenir yeza c'est une façon ko pesa ye rôle maman linga maman nesi Cardozo pardon de sa chaîne na eto Bellevue maman na rôle moko boye ole botikaka mutu moko tuna ba rôle wana ki maman linga yaka mama bomengo yaka mama boli yaka mama soki nani
Ozo benga tourner wana, ozo enveloppe au PC. C'est une façon de la soutenir. Apparemment, quand ils ont la chaîne Moussoussou, Azara na batouni a bengisaka. Bon, tellement monde dango, et ça n'a aucun monde à barando, oh na oh, bayo kanarate, et na oh, bayo kanarate. C'est comme ça fonctionne comme ça. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. Nabi Keboza et Bele Bolanda Kangai. Oui, Kenga Anazara, toujours polele. Je n'aime pas donner ma position. Nalinga toujours cause à la vraie, cause à toujours na kati. Kosolola toujours pembe. Pona bonheur ya batunyos. Moi j'aime être vrai. Je m'embauche sur les réseaux sociaux. Nalinga na pesa point de vue nanga. Soko sepeli nango te on est engagé ke yo. Oza pe free. Ya on peut s'appeler point de vue na yo. Alors merci énormément. Na bato balandaka biso tina suka. C'est vraiment une façon de nous soutenir. Bon, là, dans ma vidéo, on a mis so tina suka. Il y a des perceptions ma casse pour ça. Parce que c'est l'énergie, hein. Au refond de 1h, 1h30, oh, lo bakaka. Et ça, énergie, ça, moussa to sala. Pour tout le monde, on a comme l'enga dans commentaire, maman, luka moussa au sala. Au fin de cas, on a qui ça pour le biloba loba. Oh, biloba loba, on est moussa nanga. Nga moussa nanga, yango kako loba. Na ko loba, bweti lobi. Na lobby boy na pemi na bandi sou koloba ata na ki musisa moto esalinga parce que c'est mon travail et ça le roi moto obina ba danser so webise ke non tika ko bina ke luka musa mususu moto musu musa na eka ko bina ko balusa loketo ne musa la ba futela ke mbongo a gagner vika na ko bina moto musu ko yemba kaka c'est ça il faut qu'on respecte musala ya moto musala oyo sala raté. Il ne faut pas dire que Moussa n'a pas pété. Tout le monde a Moussa la mouninga, au monde a la valeur te pour te que Luka Moussa Moussa. Moussa ni linga na Luka. Net Moussa ni na Luka. Moussa la nini. Il y a pas de son métier. Moussa na nazolo baboye. Nga nazolo ba babone ba obakisa ma like c'est que na lo ba bien. C'est que ba c'est pas na ma nazolo ba. Donc bino boya na ba commentaire na bino ya sorcellerie pour boya ko loba soki ndenge ba nonsense nga ko bozwa ngate bo décourager ngate parce que na bando lo ba lelo te. En plus, on va commenter, on va faux compte. A tché combo tombo na kake faux compte mo be non name. Aya betelo ke loka mabe. O betelinga be na bloquer yo. Aya lo belinga mabe na bloquer OK s'abonner na chaîne mususu, Olanda chaîne mususu. Awa chaîne na biso awa, ba papa na ba maman mitu esalaka. Biso atoloba ba nonsense te. Biso atosaka be mission ma fingate, biso atosaka be mission moro te na ba no dénigrer mutu moro boye, na kitisa mutu moro pona matisa mutu moro. Moi je ne le fais pas. Naza frère peut sa point de vue non soko sepel na o na sala c'est bon merci soko moi que non ba mabete tant pis pour toi alors ça fonctionne comme ça merci à tout le monde qui me soutient de loin de près boza ebele boza dans l'ombre bato musu balinga te na tanga kombo na bango mais na ko respecter opinion na bino alors merci na bino bozo soutenir biso merci à ma famille ma maman chérie Ngalola Street depuis quelque part. Mon amour de mère, je t'aime bien. Merci beaucoup. Merci à celui qu'on appelle Miss Tabi, MR, M Yamounene. Merci à tout le monde qui m'aime bien. Bon s'abonner. Bon tchaka ba like. So bo ba like. On peut perdre l'autre côté. On ira au côté de like. Et là on perdre. On perdre crédit. On peut perdre temps. On peut perdre ni. Bon ba like ko. Na ba film ba Nadir. Attends na ba émission ba Nadir. Au moins on a 50 000 likes. Na vidéo moko mais yo pour chaque like et ça le roi au moins na le roi kabelinga mbo au moins na le roi na sengyo kabelanga mbo na sengyo mongo te like kaka et ça nini hein alors merci beaucoup en tout cas abonnez-vous massivement numéro ezawana pour des questions pour des suggestions merci beaucoup je vous retrouve next time avec un nouveau numéro j'aime bien parler donc pour ça na bando lobaka mais le temps nous fait défaut na linga mingi ko respecter ton abino parce que ton abino est vraiment précieux alors merci beaucoup et à la prochaine. Bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.